Fali atikala oyembela Kofi vie jaloux te. Yo mona déjà Fali ayembeli Kofi ou bien asalela enzembo moko boye Alexandra kuna ye ke non Fali alakisi ndaku ke Kofi azokela ngo jalousie. Bomona makambo mususu wera monati. Wera pena ba musicien na ye kaka o ba uta maison mère. Basala pe ba clip mokili momba eyebi. Ba Alexa ke non wera otemba na veni azo envier ndaku. Atikala ko imiter yango te Fali pour paza mayele ba musicien na bazo lakisa bandako bazo finga wera bazo embela wera banzembo biso to bule Fali azalaka nene eloko te yango alakisaka te OK Fali abatama yango balobaka muta batama lekio na mayele Fali yango pe abatama trop nakenda na ngaka cité du fleuve boye Bala kisanga babi omondi pale wana ba ingénieur Fali omondi pale wana bala mso Fali yango wana ngana zwa kamera na bandi bisala sala telaka na sala na Fali surprise comme oh ken pe na kendo yeba banda kunanga ndeni epesi mbala moko ba musicien liboma surtout ba musicien o bazana na complexe ya Fali epesi bango liboma eza pe na ba musicien bala na complexe ya Fali ata zela na musala nyoso ozwaka bato bazala ba complexe na yo. Yo quand c'est attaqué une piana na bateau bazala ba complexé na été. Ça na ba leader ebele babanga ken piana grave. Le quoi leader nya kobanga. Là na bisayo, ça na ba leader mususu Alexandra na ye tongo midi pour contrôler ken piana lobaki nini. Ken piana sala kinini. Ah ken piana ninga laksa ki bandako ya Fali wana. C'est ka tout moli ngai. Ngai fona répondre ken piana na mena otenga kombo ken piana te na otenga nde kombo ya kolo biloko wana. Lobi nani yango tu na tantine nani. Dans le bifé rigole la salle qui émission une de notre consoeur Azo Yemba même donc na Mungongo ya Azo imité grand artiste mais Azo tout na mingi tantine Fanny. Bon wana il faut lukaye o sala na émission tout na ye ponga pe batapoto ba benga benganga fort. Babi ken piana makambu ya tantine Evelyne to comprendre ngote tantine Evelyne. Voilà Evelyne Kamo. Te batu ba benga ngaka tantine Evelyne to comprendre yete azolandela ba via batu tantine Evelyne bon tantine Evelyne ngope nazo eba ete donc yo pe photo na subata photo te yo sko mutu o yo ka nati faire azana artiste musicien na biso nyonso ya Congo kende sala na émission pour kombona mutapono sango eza Karine comme yepe aya prononcer c'est que bango mi balé bayebi tantine wana o bango batangaka quelque part ils appellent pour na avantage il y a ba vie il y a ba musicien que non ko économiser mbongo que non asala pe moi quelque chose que non un jour na vie akufate bana batika la côté patepa voilà René Bigo ke kitoko ezalika ko pesa pe ba héritier exemple ndenge batu bafinga héritier be bisaka mbongo trop na ba boîte héritier partout zo kende sadaka bikabakaba epesa bango ka maele baye bakaka ko somba pe ko tonga. Et puis ça peut bandeko na biso ba robino kaka mayele ezaka ba exemple mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé na ba site Pola mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Bonjour très chers fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.congotempérature.com, site le plus suivi de la planète. Pourquoi pas dire un très grand merci à celui qu'on appelle Rosette la fleur d'Hambourg, maman sociale. Merci à Paola Schengen Kilo à Londres. Pourquoi pas à Gauthier B, les patrons des patrons. Gauthier B, les patrons des patrons. La carte illimitée. Merci à JP Dacruz de Genève, le grand sapeur, homme d'affaires JP Dacruz de Genève. Mon vieux homme d'affaires, donc veut dire que le boko pétait. Donc à Zolandabiso, merci à mon vieux Alexis Loua ou prêtre Nakati à Londres. Merci à Royal Kinalele, Chantal Mariano et à famille Tepakine. Minga Kolobezat avec impact na idéologie. Aujourd'hui, ça fait trouble na internet. Ken Piana Pitopa les Makizembe. Donc aujourd'hui là, na plateau Nabiso, il y a vérité, s'affronter.
frontières au wapitolo bara tout sauf rien veut dire que tu solo la affaire polémique au lelo Ken Piana étant grand chroniqueur bassiste na kati ya YouTube Ken Piana Makizembe. Bonjour. Ouais, bonjour René Abiri. Bonjour bande retour balanda biso vraiment belé na si basser Pauline Lumumba. Angèle Moussoali Makizembe, Adèle Djoro Bagou danger. Sœur Nathalie Neymar pena Texas azolanda biso. Merci na yo Abiri. Venanga Jimmy Belao, venanga Gauthier Mascotte. Moi Miradia le tout puissant. Donc Batubaza vraiment belé. Des gars donc Adèle Diogo Bagou Danzé, grande sœur propre donc femme responsable donc la dame que je respecte beaucoup et Ken Piana Bazolanda partout dans le monde les locaux ici polémique il y a grave affaire il y a polémique Ken Piana batebele bazomi lobela Ken Piana tango créera ba besoin ba polémique wana de yo moko santarandenge. Bon, ngati na kufa na créer na ba beze na créer na ba polémique na soni sabatu na tout sabatu mitu donc eza identité na ngai donc eko changer te eza na batu mususu ayaka a créer polémique peut-être ya buzoba ya kofinga ba mama batu ya kosala boy ya kosala boy biso to pelisaka nde moto o boaki essence tumbi moto donc moto epeli biso to batu to yaka to pelisi moto mais ya kofinga mutu te. Nakola kota pe na ba vie privée ya mutu. Nakokota vie privée ya mutu nini? Mutu nini ona kota vie privée na ye vraiment. Musala o ezo pekisa biso kota ba vie privée ya batu. Musala o ezo pekisa biso ko finga ba famille ya batu. Oh, wana kutu nakokota ngo jamais mais nakoya. Na sali bino peut-être comparaison peut-être. Pesi lo enge bino bopotani nga na bendi nzoto na nga na fandi nanga. Anana. Donc merci à Shadrack Discouré qui est là derrière la caméra. Et aujourd'hui la Ken Piana polémique au quotidien rola qui sabanda kuya fali poupa le loba musicien tout au monde ina adada na ibrator pe guerre ba comme ni rola qui saba parler. Ba moni mutabata malekio maela. Et loko ka musanga siko ba musicien depuis kala balaksa ba parler na bango. Tout le monde a vewera to yebi parler na ye, tout le monde a parler ko fito yebi. Te loko ya wera to yebi o wapi. Mais place afanda ka boyebi. De la forêt aza artiste oyo azanati bomba retardé na masolo bandaku pour jour wera ko lakisa bandaku jour wera son a ko lakisa bandaku wana mokili place ko pela moto pona yebi eloko moko vie nanga de la forêt azotonga na Gombe na o commandement wane kozalata ba artiste ba mibengaka baza danger donc pona nga depuis na mona bandako ya ba artiste congolais et loko wera zotonga wane eza bombe a retardé parce que comparant on a ou afali yo pano lingosa comparaison ya lingosa sa wera na fali comparaison ya fali po okoma ki po monaki to ko comparer te parce que fali azali mwana oyo apesa ba ya respect. Fallait tirer la yembela Kofi vie jaloux te. Yo mona déjà fallait yembeli Kofi ou bien asalela enzembo moko boye Alexander kuna ye ke non fali alakisinda kuke Kofi azoke lango jalousie. Bomona makambo mususu wera monati. Wera pena ba musicien na ye kaka o ba uta maison mère. Ba sala pe ba clip mokili momba eyebi. Ba Alexander ke non wera otemba na veni azo envier ndaku ya mutu. Falis ko atikala sala biloko wana te. Ba musicien ni même ko imiter voix ya Kofi Olomide. Atikala ko imiter angote fali pour paza mayele. Ba musicien na bazola kisa bandako. Bazo finga wera. Bazo embela wera banzembo. Biso to bule fali azala kanene eloko te yango ala kisa te. OK fali abatama. OK fali abatama yango baloba muta batama lekio na mayele. Fali angope abatama trop. Na kenda na ngaka cité du fleuve boye. Bala kisanga babi omondi parler wana ba ingénieur afali. Omondi parler wana bala mso afali yangwana. Ngana zwa caméra na bandi bisala sala. Telaka na sala na fali surprise akam Ken Piana kendo ye babanda kunanga ndeni. Epesi mbala moko ba musicien liboma. Surtout ba musicien ba bazana complexe ya fali epesi bango liboma. Ils appellent ba musicien ba complexe afali. Ata zela na musala nyoso ozwaka bato bazala ba complexe na yo. Yo kanisi ata Ken Piana na bato bazala ba complexe na ete. Eza na ba leader ebele babanga Ken Piana grave.
Lokwa leader ni akobanga. Lana bisayo, eza ba leader mususu Alexera tana yetongo midi poko contrôlera Ken Pia na lobaki nini. Ken Pia na sala kinini. Ah Ken Pia na nenga laksaki bandako ya fali wana. Seka tumoli ngai. Ngai fona répondre Ken Pia na mena otenga kombo Ken Pia na te na otenga nde kombo ya kolo biloko wana. Mais tout le monde n'y peut vidéo moko fait rigolo là Jésus des nuances que je salue ou à sali y peut à présenter pe banda kuna mais beaucoup plus ça ko s'attaquer na tantine Fanny Ken Piana yo za la pene pene y a ba artiste au code découvrir ou ça moi découverte à Moukie qui est tantine Fanny. Bon ce qui ndeko na biso alakisaki ba parler na ye na osenga ye merci pour bango tout bazolanda kaka idéologie Ken Piana nenga utaki osala bazui devoir bazui kizunguzungu bango tu il faut balakisa tomoni kuna pe bande kwa quartier la tepe batomboki pe lobi nani yango tu na tantine nani na lobi fait rigolo ça la que mission na une de notre consoeur azoyemba même donc na mungongo ya azo imiter grand artiste mais azo tu na mingi tantine Fanny. Bon wana il faut lukaye o sala na émission tu na ye ponga pe batapoto ba benga benganga fort. Babi Ken Pia na makambo ya tantine Evelyne to comprendre ngo te tantine Evelyne. Voilà Evelyne Kamo. Te batu ba benga ngaka tantine Evelyne to comprendre yete azolandela ba via batu tantine Evelyne. Bon tantine Evelyne ngo pe nazo e ba ete. Donc yo pe photo na suba ta photo. Te yo sko mutu o yo ka te faire azana artiste musicien na biso nyonso ya Congo kende sala na émission pour kombo ana mutapono sango eza Karine. Comme il y a prononcé, c'est que bango mi balé bayebi tantini wana o bango batangaka. Ngai pende na abo bazoy sanga tantini moko ya musicien kombo na tantine Evelyne. Tantine ngo penga pe na notisi ko na comprendre na tantine Evelyne wana te. Non comprendre. Voilà. OK, merci bien Ken Piana donc affaire yango lelo yo polémique au côté ici quelque part sous total bien selon notre analyse au René Abirita Macron Mandela de la presse à Sala qui ensemble na Shadrach Disquared donc tu es découvrir que quelque part ils appellent pour na ba avantage il y a ba vie il y a ba musicien que non ko économiser mbongo que non à Sala paie moi quelque chose que non un jour na vie akufate bana batika la côté patepa. Voilà, René Abigo kitoko ezalika ko pesa pe ba héritier exemple ndenge batu ba finga héritier héritier be bisaka mbongo trona ba boîte. Héritier partout ce qui est sadaka bikabakaba et puis ça bango ka maele baye baraka ko somba pe ko tonga et puis ça peut bande ko na biso ba robino kaka maele ça ka exemple et puis ça peut ba fabriquer maele donc ezali ba biloko mo boye et fungola kaka ba musicien nge vie na nga luzo mbata lobaka fali pupa azali leader oyo aza na entourage ya bien entourage ya bato ba melaka diamba te. Omoni mutu amelaka diamba te akolinga na entourage na ye mutu moko ya diamba zala na kati entourage te parce que zana ba leader mususu to ya diamba eleki na mutu donc ye pour vivre na bato bien il faut zala na ba diamber tout autour eloko wana pe bomaka parce que okoya loba biloko mususu ou peut-être eza ya niveau na hotel loba mais oye ko loba musu na se akutia noir mais oui. Ok, merci bien Ken Piana Pitopa les Makizembe partout dans le monde. Donc ça c'est une dernière question. On a retourné Ken Piana. Le loyo kota la nakati ya monde yango ya média. Ba chroniqueur ba komiko kanga ba komiko kanga bango donc à tout moment tout le monde ba kanga kinde kona biso jazz ba ko kanga nde kona biso mususu ya mwasi na otanga kombo na ete donc il faut ça les zala yoso bangani ba complexe kaka eza complexe te to mutu mususu tam suyo solo la net donc mwana tanga kombo na ezate te na otanga ka kombo na ete to cha miko pembeni eza na voilà. Donc bakangi bazokanga bon rythmique wana ko kanga ba chroniqueur beaucoup plus parce que Ken Piana zamora ba journaliste au tangi webi makambo ngo eza un peu causé ya nini manque ya mayele to manque ya déontologie ndezo sala ke no bakanga bango bien comment babangi yo to lobela bangi ko titi na kati ya monde na biso bangi bameli bangi namoni osala ke mission moko tie bakangi alendele bakanga ki obi ezaka sujet otiaki ante bakanga ki ya solo alendele abimi alendele tika pe misala mususu sala ka wana zalaka journaliste tika la ka journaliste ezate ko za journaliste oza pe na makambo belé babando kanga kango pa mais c'est que quelque part la vie privée oyebi quand même na mo makambo mususu na yebi bien
alendele soki asaka ye na ngai na alendela mutu na ngai masa na ngai donc masa na ngai donc conseil alendele lobi nini te alendele masa na ngai donc salaka ki journaliste. Voilà. Donc tika babilo mususu wana alendele. Mais Marc Aouz na landa ki donc atelemelo maba lobi ke babilo rolaki sona banda kwa fali pour pater Ken Piana. Nani? Marc Aouz. Bon nga na wozwa niveau na nga na répondre muto tangi kombona. Il pas la qui pe yé banda ku donc guerre bandis ko lobi non te pas la ça comme ça yo pour la qui ça pe ayo nan. Bon problème exact so que ya mbaye une émission yebisa ye avant na répondre ye alongola ka chapeau pona lataki chapeau. Alongola ka chapeau ya lataka c'est tout. Bon yo kan singa na ko so tana nga na répondre mutu azo sala pas leader. Na nga na sili sa phrase na nga me. Merci Angèle Moussoaili Makizembe, grande sœur propre à Solo la Rakito, on a petit Nérina Biri. Donc Angèle Moussoaili Makizembe Loboko, pété de Ken Piana. Longoli chapeau, 1 minute, 2 minutes, Longola pena chapeau, ti émission ici là, c'est tout. Ken Piana ba remerciement na yo ainsi que na batutu balingara fimbu na fimbu TV batbazo landengo partout dans le monde était na numéro de téléphone pour na batutu bana besoin pour contacter Ken Piana moi geste tout c'est ça la moi tokos quoi ah Renabi ngana ko lela su makambo ya ba geste boy o senga ngana senga geste ata yo moko donc c'est que bikoto zalaki liboso zalaki ko lela ba geste nazalaki wapi. Mais Ken Piana na tout nos peno question zalaki liboso kutambola kokangamane riti watanabe note disque ko simba ozo soutenir ainsi de suite mais lelo Ken Piana obendana okendana yo côté mususu ndelingi koloba nini bon moni lelo mutu pe bozolo ba okei na bato batikali sko bino ne bosala bilan Ken Piana zo chama kama ko de pouce nandenge Ken alembisi. Est-ce que makelele zoyo kana lisusu ou bien makambo pe à côté kuna lali mwa muke wana ezo senga kaka batu ba analyser ponga nazala ko pelisa moto mukili mobimba pe moto ezopela parce que nga na sainete na lâcher na biso tout total makambo siko na musika poto okuta na jour matanga nga na bango voilà matanga ya Charlie Mobutu yo to okuta na matanga Charlie Mobutu nazo so jeme va na ko créer mama na scandale la polémique boyo kandenge makambo etelema. Bango babonga mabaza la pre ngana oya matanga ngana koya matanga banani babongama la team wata tonenge bango tu babonga ngana oya matanga po Charlie Mobutu azavie na nga ya kitambo héritier watana be master na nga bato tu oyo bayaka pa héritier na flatterie bayaka ozofinga nga po obata makasimi ya héritier na kozwa bango siko jour ya matanga wana te tokomona na bango siko face à face jour ya matanga nde omoni polémique on a promettre le monde entier bakoyoka base la vraiment polémique jour ya deye kobima na kotala siko bino moko bosala ba polémique bomona nga siko fara. Voilà, merci bien que basala ba polémique yango na musika balakisaka biso bango baza ba voyou biso pe tokolata na identité mususu jour ya matanga wana bamona ma Ken Piana matele ngana lobi te ke bakomona so na sani me bakomona Ken Piana ngo fara toujours ya matanga donc c'est que matanga ngo ezo sepeliso esa occasion moko pona yo se dévoile sepelsanga tena na kanda makasi obi te pourquoi na lo babo dans jour wana bandeko ya poto na asenga bino déjà pardon pour jour ya matanga na olongana nga ba brasserie on a lati po o eza contrat ya 3 mois. Contrat à 3 mois on a tika ngo pendant 1 heure du temps et fait fandara na parler so na sisi makam na ngande na ena lati ozomona to komi na masolo ya ba contrat na ba artiste mitala o ba communique tozo dondo ezana musicien moko azana organisation que soit signé na mutu contrat lati c'est brasa mais balati sa pe ba te belé pe ba polo ko lati so blasa ozomona te bilonga lati ezana musicien moko te assistant. Mais brasseur na polo balati sa batu pe bazonkyo wa na oza aventure bien nini na bien balati sa pe batu bazonkyo wa na kata mboko yo oza attaché de presse soki ya musicien nani oza attaché de presse ya musicien nani comment nani e bois lotente est-ce que bois lotente a comme une capacité ya bulasa makamba bo a rosala malé
Bino boseka bato beni. Ebolote ebo akosala malembe ken pia na ba salutation rapide. Non, bambote na pesi Koko Arafati Makizembe, ingénieur Aloïse, na pesi batutu ba Alanda biso. Donc bambote belé, ba salutation na Luzo Mbata, boutique second hand na Fruit du Sud. Donc batu baza vraiment belé, Trezege Muzala, de midi. Donc il a suki kawana. Merci à mon général de FAO qui nous suit depuis Kenya. Pourquoi pas dire un très grand merci à Gotebe, les patrons des patrons. Balobi restaurant Caribou na Genève, restaurant Caribou. Il y a maman Aline Balobi soro lié wanate. Veut dire que mawatro quoi Balobi rendez-vous des stars na restaurant Caribou. Merci à JP Dacruz de Genève, le grand sapeur homme d'affaires, le grand sapeur JP Dacruz, sponsor officiel de émission Vérité sans frontières. Merci à Royal Kinalele, il y a Chantal Mariano. Pourquoi pas dire un très grand merci à famille Tepakine. Merci donc à Fallon Ayuku la Batende Batendiska. Merci à Dada Moses Tonay. Donc tu peux perdre pe mora batante na bakunda lobby. Donc à Paris, merci à maman Loris Ebouele la congolaise. Merci à 0044 maman Elisa Litoulia. Merci aussi à Mami Zemanko Ina Dublin. Merci Nabino Sotou, mon vieux Alexis Loua ou prêtre des prêtres. Donc merci Nabino Sotou et bonne continuité de suite de nos programmes. Natie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois Congo température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y'a na mo pepe asika. Ya Tobina Congo Température. Et y'a na mo pepe asika.